Mission TV, le miroir du monde. Toponaki, bah comment Toponaki? Félix Tshisekedi. Ah, bisoteur. Félix Tshisekedi. Bah comment manité? Bon, banane baponaki. Tout na kabuya. Batalité bacha kati sa combien formaté. Bah bien c'est qu'on a pas opé ça na ba. Bacha kati site. A combien formaté. Botu na bati. Ndengeni na gano akotaka ane nya gano bima. Bon, yeza kola moto pena la kati ya vita. Abike ba joueur match ba polaki ba liaki Moscou ngala libana na oloba. Merlo Rozonga plus. Et so ina zongi pousa pona mbongo na biso. Mbongo na ya ngai ya yo ya 100 millions d'individus. Ba ke pesa ngo pa ba libanais. Poni ba pesa biso ba économiste ba bana ba yinikina te. Po ba kosa pe ba banque na mbongo à l'état. Apesi bango pona créer emploi. Entrepreneuriat local pour la financer ba kongomani ya maele ba te ba kosa elo loko la Soficom DG Sokok OVD na fone point batiki ya fone et logo zo boma biso union sacrée au salarié n'a posé question à pas président de la République. Ça a été étudié quand tango la ni moino nzanga lobby il faut to vendre sikoyo tout ça la cahier des charges ensemble dans la union sacrée. Cela veut dire déjà en amont il n'y avait pas eu des études. Tant qu'il y a une union sacrée et ça biscuit union. Yo monté fait ça basim ba gouverneur moroté pendant 2 ans. Yo monté fait ça sabino que beaucoup toucher ngobilate. À côté n'a pas l'équipe informatique les 5 personnalités au ba compagnie informatique ngobila na kati. Beaucoup monde a té basune au ba bi na biblia ata bilembo e côté ya binoté bilembo les signes. Ayez du nouveau à Kinshasa. Le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Bonjour mesdames et messieurs, Naïb Sarabino Soki Bomoni Moko ya Biso ya ma mission, ce qui veut dire il y a l'information en temps réel. Obiso Benga Scoop, pas na Biso Awawa. Na ma mission des alaka soko moni longi ya Bibi Kapinga moni longi ya Messi Patrick Kitoko moni ma commis ya Ndeko Grévis, ce qui veut dire que c'est loko ya sika moni longi nanga Gloire Bosobe, il faut loko vérifier logo nini bazolo be la passe que biso aba tozala nina makamwa sika naza wanga mokoti na plateau na ye pour na tout la situation politique de l'heure. Nazanga mokotende bozo constater nazana Ndeko Merlet vous c'est avec lui que toko mekampe kolobela mai matali mboka. Bonjour Ndeko Merlet. Bonjour Ndeko Gloire. Boni nzoto. Nzoto eza kolongono. Ndeko Merlet tango zomona politique ya mboko yoyo ekomi lo lengo yoyo tozo kendela. Yo na ba analyse na yo na ba réflexion ozomona ndenge. Mbala moko na webso banda 1960 lo politique ya Kongo kenda malamu te. Totanga lisitwale banda 1960 tilelo politique à Congo kenda malamu te pour politique kenda malamu soki peuple a ko vivre na kimia a ko vivre malamu
politique ya Congo etikala okende malamu te depuis 1960 ata bazoloba ke lelo changement pe ezali mwa nini changement ezalaka mpo bato ya sika bakomozwa mbongo bato ya mbongo ya sika to changement ezalaka mpo mboka ebongwani peuple akomo se retrouve misala eye lotilike ye mai eye changement ye wapi kelasi bana baotanga changement oyo eye tokomosala génocide intellectuel yango na changement bana batanga te changement yango na changement eye oyo tobundelaki oyo barosi nalobaki yango mikolo eleki eza teke moto botangaka kombo ya rosi nde bato bakomanga lumumbisi te okotalaki bomonda mosala moto akozalaki lumumba ya te ya ndambo eza te lelo ekoma kaka rosi mukende Thérèse Kapangala Hussein Ngandu Liki Nkulula bango bakufaki mpo bino bobelelaka bango te bakufaki mpo na tina bakufaki mpo na tina eloko ya malamu ya kokundolaka bokufi na bango eza soki bokosala makambo ememaki bango bapesa bomoi na bango bana batanga malamu bato bazwa soin médicaux ezala malamu courant ezala misala eya mambo etambola botonga banzela société investisseur baya nde bitumba oyo barosi mukendi Thérèse Kapangala Liki Nkulula bakufa totika kopesaka milimo bato bakenda na nzela ya solo makanda mpasi bazali tokota nono makambo ya union sacré ntango ozoyoka ndeko bolenge tenge azoloba ngai deja nayebisaki oyo eza union sacré te eza biscuit union nayebisaki oyo eza biscuit union mpo eloko ekobima kuna nayebisa oyo depuis nayebi te oyo mbala ya combien na koloba yango eloko ekobima kuna eza te soki tolandi ba dernière déclaration ya mposo soki Félix ye moko ayanaki bokonzi sans programme mais yango tozomona te ntango aya komi na programme ya bakimia na este na banini oyo nyonso te ezalaki programme te mpona kimia na este meeting aérienne ntango bokomona bokonzi ya mboka ye bobi ana programme ana vision lokola oyo ya 100 jours ezali programme akutaki na mesa ya moningane Kabila atikelaki ye ya mokitani na ye atikelaki ye lokola esimba te wapi oyo ya ye moko projet programme okoyeba ngo na union sacrée boso ezalaki bakale ye moko na IDPS babundeli 38 ans programme ebimite projet de société eza te projet de développement ya Congo eza te kaka na union sacrée nde akosala na oni eloko ekobima kuna ya te parce que le chef de l'état lui-même a un programme projet de société moko te ya développement Congo eloko aza nango kaka ya makasi koyebisa biso ke il faut kobunda na Kabila kende ezalaki mposa mutu nyonso to bandaki koluka bato bandaki koloba Kabila bomi mboka yende fo akende yango ezalaki mposa na bino yango kobunda na Kabila ye mpo Kabila aza elongi mabe to mpo Kabila aza kitoko to mpo Kabila atongiki nga kati to kobunda na Kabila eza mpona système manière ya Kabila ya kogerele mboka nde yango biso tobundisaki te moto yo po tozali kunya na moto te tolubi ndeke mboka ndenge Kabila komemango 18 ans oyo so totikeli yesu ata 2 ans awe kozala catastrophe te moto yo pe lokwa constitution pekisi akende ntango akei biso toye bato babundelaki changement cela veut dire il faut tolakisa pour le pourquoi ya komba wana eza koyaka te chaque jour te Kabila ndeko Merle yango pena balobaka ya solo que non le besoin de l'homme sont limités ngana yambi à plusieurs reprises bozol déclarer bozolo ba que non Kabila il faut que ndaka bwana na Kabila siko bakabwana na Kabila et comme sous problème sous est-ce que boya qui Félix akabwana Kabila tolobaki akabwana Kabila mais tolobaki féliciter quand même action tolobaki akabwana Kabila na tina nini tozali kobanga ndeke Kabila mauvaise gestion asali 18 ans amema yango paba moko na biso oyo tobundeli changement oye to ya na changement ya solo mais to constater que na batu miso to na combat par exemple le conflit c'est changement amemine changement te tango obi Kabila kende ba o nyoso ba koti na biscuit union wana ba uti
Bah on est pas côté l'eau qu'on a beau benga so ni so ki biscuit union. Bah outi wapi. Kabila a sa tête, mais il y avait c'était tout un système encadré par beaucoup de gens et Kabila chapeauté. Tous ces gens-là ont traversé. Tous ces gens-là. Bakat ici. Là maintenant c'est comme un combat contre Moutoumoko. Non contre un système. Il faut un système. Faux système à Kabila. Kabila n'a bato na eba kende. Kasi système yango yango bazobundisa ngo na état de droit bazobundisa ngo monite bazokanga batu bakangami na banini yo linga Félix Chité na linga président état de droit na Congo. D'abord beaucoup ko tsala état de droit dans un non état. Le Congo n'existe pas comme état. Ils ont existé le Rwanda. To babi état ezate report au moni mboka ezana ba frontière te ezaba levier babiloko elakisaka mboka eza mboka na Congo biloko wana ezalaka te neti eloko nini elakisaka yo ozomona na mboka nini oyo mpena l'état eza autorité l'état eza partout donc non na biloko minene te nuisance sonore kaka donc non na biloko minene te nuisance sonore na mboka oyo mpena autorité l'état eza moto akolamka na ntongo asali place na otekaka masanga atie musique awa mais moto aza kuna le côté à terrain commettre a koyoka musique na keno biloko melete na keno biloko muke ya pete nous en sommes ya mi balé ezate ya mi balé na so biloko pete na relaxa na mboka ni tuna bato balandaka biso bakana ba mikila libanda moto akokola mukate na tongo atongi na place publique c'est un signe qui montre que l'État existera. Pourtant, l'État Zalaki, il y avait vraiment l'État. Moutouakoula Mkanatongo t'a posé acte. Akubanga. Akubanga l'État. Omoni, l'État Zalakate. Parce que Félix Ndefa qui t'a pas landé là-bas, Makamwana, n'y a surtout, Batiara, Babougumestre pour Nani. Gouverneur, Baza pour Nani. N'y a son info Félix. C'est bon, Kabila, tant de Kabila Bomi. Kabila Bomi aussi, Kabila Kita qui n'a tiré aussi. C'est lui le patron, c'est lui. Batouana bato sala ye muta pona ki bango bato na ye. Aponi ba bato so na zana bango na osa musala ya kitoko. Ye muta poni bango. Ngaite. Ye moko aponi. Siko so. Tangu toko lobake ngobila ko sa musate na kisasa ngobila ko misiba na kisasa ba Yesu. Soki mbule beti to komi biso so ba sesi de kisasa to ko tamula likolo mayao. Yo monte fait ça iba simba gouverneur morote pendant 2 ans. Yo monte fait ça ça mino ke boko toucher ngobilate. À côté n'a pas une équipe informatique les 5 personnalités au bako compagnie informatique ngobila na kati. Boko mona tie basune o ba bi na Biblia ata bilembo e ko te ya binote bilembo les signes. Moto a bébisi qui ça comme sous solo ko le katama kimbuta salité partout a komisi bana kisasa ba zezi totambola likolo mai mbula beta to ya yo po za la Yesu o totambola likolo mai ngobila ke na place za quoi symbole ya combat de tout un peuple batie batol maintenant on Félix a tel nous enseigne ça bien motonde yeyo ngalinga ba pomba o ba sabi nga bata bolai pia ko sa na bati lukwebo siko yo tuna ngai état des droits. État des droits. État des droits, comme on a été na makala. Mambo état des droits, il faut tout na Christelle Vanga. Il faut que tout na Christelle. C'est elle qui est la patronne, il y a droit de l'homme na Congo. Présidente, il y a commission droit de l'homme na l'Assemblée nationale. Elle est plus que même ministre des droits humains. Bino ba pandisa on debo que tout na ye. O ezole kana kisasa. Na Congo, na baboloko. Respect droit de temps kaka mama couvre fa lolenge ba police ba ko kangela bato musala ya Christelle yo ko tuna nga musala mutu que no tuna Christelle honorable rendez-vous sommet benga elo ba rendez-vous sommet kuna bakangi bato ba police ba botoli ba mbongo na bango tracasserie rendez-vous sommet lobini tuna ye ko tuna ngate ndeko soko zomona ba déclaration ya mo na yebisa yo tango
Kamita toi Koloba, ingrat, tribal. Ils ont refusé de respecter notre cahier de charges. Cahier de charges, il y a bango. Il y a un bolenge lobby. Et ça, le Cameroun. Dès que tu as une déclaration dans les autres, il y a Moïse Donzani. C'est que tout le monde ensemble, on senti moi frustration, moi non respect. Il y a un épisode. Dans le bac, il y a un biscuit union. Et ça, union sacrée. Il y a un biscuit union. Il y a un machine, il y a un biscuit union et baby. Nous avons un boti biloko. Cahier de charge na bango, il y a poids politique na bango. Il y a oba okufa na beni, cahier de charge ezati. Cahier de charge tout na bango, cahier de charge il y a insécurité na beni ezati. Cahier de charge il y a 400 000 nouvelles unités d'enseignement ezati. Cahier de charge il y a 150 000 nouvelles unités de santé ezati. Cahier de charge il y a bateau baza commune équipe à riposte contre le coronavirus. 4 mois payés, cahier de charges ESAB. Cahier de charges ESAB lorsque les militaires sont mal payés, lorsque les militaires vivent dans de mauvaises conditions. Cahier de charges ESAB. Cahier de charges Nabango, poids politique. Nabi na yo, est-ce que classe politique congolaise, c'est ça la raison. Raison Nabango, c'est la soit Tonginda qu'on a joué raison. Yozo mon abato, ba considérer, soit comme ministre, a joué occasion bien comme tournanga bazo zwango loko l'opportunité et non comme responsabilité. On a classe politique na ebisa ki omba l'équipe na robandela yango problème ya Congo ti omoni to komi na situation c'est sa classe politique na biso ndem ta responsable numéro 1 la situation au Congo depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Alors le président Zobunda pour na yango le président Zolité pour na ko renouveler classe politique wana. Tuna sigo mo konza mboka. Union sacrée tant ya benga kia o ngana ko benga biscuit union. Le fondement. L'idée c'était quoi? Base nango ezani. Asala ki on suki. Eza e fandi likolo ya nini? Pour bateau ba yene loko ezaki conçu étudié en amont. Ba déclaration de Robimate pour ba yebiti na ba yeli yango na lo bango chaque fois on ne dirige pas un peuple à chercher ses points faibles le ko la ba yebeki faiblesse ba congolais to lingi ba to FCCT 18 ba nyoko libiso bango ba ena stiswana au moins place rattraper bango au moins place rattraper bango maintenant qu'on lit qui a été na simplicité ya Katumbi moto akoko suka solution na likambo ezaye Moïse Katumbi po alakisa bana ya Congo defwa mbala mibale ka mitumba mbeka na kopesa ndakisa tokei na accord ya 5 dialogue à 5 Kabila lobi ba kocha Katumbi te akozonga wate comme emblématique signature soit une semaine accord côté un rassemblement bito ko signer il faut Katumbi akota Katumbi epsa bango soki ezaka kapona ngai soki accord wana eza malamu poto ke na maponomi congolaise wa kimia botika kombo na libanda et bloqué yango te mais ndeko merle pardon yo kanisi ke non ba Moïndo Nzangi ba déclaration secrétaire général azo sala yemoko Moïse Katumbi aza ayeli makambo eza lokola interpellation azo sala Katumbi nako yebisa ye azonga na ndenge akanisa ki mbaleleki nete soko zo comprendre alanda to balingi bazingi te ba kosala ba déclaration oh déjà la kisa pa ba kongomani ekomisa ki ye munene ba kongomani bandimaki yango tangu bake na Genève candidat ya Katumbi ezalaki Félix Tshisekedi mais ba poni Fayulu comme candidat commun Fayulu aza vivant Félix aza vivant Katumbi a facha asilikaki mais ba talisi ya bi lokola bobala mboka ba kongomani ba beto mema moto moko lokola ebimie na kopesa ye maboko na makasi na nganyos nazoko interpeller Katumbi maladi ya ba politicien congolais soka komi likolo abosani ka komi likolo pa utaki na se abosani ka kuta pe likolo azongi na se na talisi biloko wana mibale pona koyebisa yeke tala ba sacrifice osaki déjà ya komitumba pona konima o bakongomani balingi
yo ozom la kisabiso wa comment Moïse azo zala malam pour intérêt à peuple congolais. Mais Moïse wana yazana kati union sacrée. Yo zo loba union sacrée zoza eza elo côté et ko sala malam te. Siko yepe Moïse a réfléchi ça qui était avant quand ta union sacrée. Na lobi boy. Et là que zo boma biso union sacrée ko sala rien n'a posé question à pas président de la République. Ça a été étudié quand Tango la nuit Moïse nzanga lobi il faut to vendre sikoyo. Tout ça, la cahier des charges d'ensemble de la union sacrée. Cela veut dire déjà en amont, il n'y avait pas eu des études. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que tout ça, FCC pour bien le si il y a un problème, il y a union sacrée, les Congolais, ils ont dit or, les politiciens, ils ont dit parce qu'il s'agit de la vie de millions et de millions d'individus. Il fallait qu'ils aient étudié en amont. Kobanga nanga sikwezani tangu na ko interpeller Katumbi batala ndenge babimaki batiki Fayulu nga déjà na yebi ke ko simba te union sacrée wana batala ndenge babimaki soki basali erreur lisusu Fayulu va rebondir à puissance akobima visionnaire ikolo na bango pour déjà, dans la relation psycho, l'Union sacrée au salarié. Déjà, président de la République, il y a un pouvoir sans projet de société. Parce que bango tout abaye premier loko ba remeza projet à président. Ndeko, yo kanisi bato ba pona ki pamba sanke ba yo kama kaniso ya zala ki. Tango watakabila ba. Onyo to bandai ko promettre bango, bandai ko vanter ba promesse. Biso to pona ki. Ba kongomani ta pona ki. Félix Tshisekedi. Ah, bisote. Félix Tshisekedi ba kongomani te. Bon banani ba pona. Tuna Kabuya. Tuna kise Kabuya. Na tuna kise Kabuya ndingi. Mais tango alobaki Kabila mutapesi bango tellement ba formation politique nyonso. O eza sérieuse. Amoni que ça IDPS apesi bango pouvoir ngamna yaki na pa Kabuya président de la République na Kabuya na na liseti na maboko lobe loko président de la République ngai te moto na lobby yango ko memisa ngali kambu pamba na lobby résultat au Sénat na lobby na yo ko memisa ngai ndeko na ngai gloire na uti déjà boloko ko memisa ngali kambu pamba na lobby na yo moto alo ngai te ngana répéter ka makambu ya ndeko Augustin Kabuya. Il est le secrétaire général de l'IDP, le parti au pouvoir. Donc, tant que le baro mambo ayebi. Tant que le secrétaire général de l'IDP, dans un mouton a participé dans la réunion plus au sommet, il y a l'IDP dans la République. À lobby, ngaïté à lobby boye, yo za mo panzi sango. Kabila simi pouvoir, azo luka kopé sa yango nani. Kabila tali. Abi peuple était Augustin. Atali. Augustin za moto biso to la institution au Seigneur bimisa ki eza. Mais parti na bango. Lui azala ki voter par. Yango moni ngai na lobela susu. Yango moni na pesa Martin Fayulu conseil. Na pesa Martin Fayulu conseil à lobela sous vérité des intepo Kabuya déjà pesa réponse. Yoko mona Kabuya muntu muke. Ayelo awando ko yebat. Omona monene na yana na ba 2000 batwa omona. Moto monene bongo alobi Kabila muto apesi secrétaire nazo bano bien secrétaire ya parti ya monene ya Congo loko ya IDPS parti tous au pouvoir alobi ki ye comme misanga ngambute na tambula te abakana ngai ne yango na lobi noko ko tuna nga motuna wana te ngate promesse o ya promitaki bana mboka sala ke no ba pesi confiance Kabuya lobi bana mboka babuya ki na ba promesse wana Kabila nde moto atalaki Kabuya te o memisanga ngambo ngai te oza mopanzisa okende benga Augustin loba bela batu to yambaka bango baloba bavotaki Kabila Félix bavotaki batu bavotaki na bien nga kenda na maponomi na vota Martin Fayulu eza choix nga mokonzi ya mboka zaka mokonzi ba bavotaki ye na ba baponaki ye te biso to liki ki mokonzi a gagné mais moto na yo bazaka o monete na ba consultation Kabuya za isa yo za okende bino za okina Kabuya za ekuna parmi ba organisateur so moto na kati ya bongo aina likambo yo balanga na boya eza kola moto pena na kati ya vita abike ba joueur match ba polaki ba liaki Moscou ngala libanda na oloba na oba Kabuya mdalobi abi Kabila Kabuya abi Kabila ndeko Merlin to leka moi étape wana misanga ngambo ndeko na ngai Kabuya to leka tout moi étape wana
nayebi te soki ozotala mpe ndenge nga nazotala ali oyo bayi FCC bakomi kolongwa kokatisa na union sacrée. Est-ce que bazokende baza na ba agenda caché te baza na ba eza na bangwi sous roche te na sima modelo bazokatisa nande ko Steve Mbikai akatisi. Est-ce que zaka kapona ben intérêt à peuple congolais to bati batalité bati akatisa comme informateur. Ba bia c'est kuna ba opesa na ba. Bati akatisi comme informateur. Botu na bati. Ndenge nini aganwa kotaka ane nini aganwa bima. Zomona Congo kaka bato basara ba Congomani mabe bango nde ba mataka. Bango nde bakoma ramunene. Bango bakoma soko konza bato. Zomona azawana, il est vivant. Parce que baninga batali ayepa za 18 ans wana Kabila. Si vous voyez les lois qui sont maman informateur, vous êtes tika vous êtes OK. Na yoga ki peo Félix Yemo ka lobaki na biscuit union bakangeli motoport tité. Auto linga ya ayeko lia biscuit na. Ce qu'on a dans ça. Il n'y a pas des agendas cachés, il n'y a pas un sous roche. Des amours de cahier de charges de poser problème. Donc, il y a dans la habité un agenda caché. Au goût de déjà 20 billets. Il y a un cahier de charges. Il n'y a pas même un cahier de charges. Il n'y a pas même un cahier de charges. Jean-Lucien Boussa côté de Bolobité. Zoé Kabila côté de Bolobité. Mbika Bolo. À côté de Kaka. Pressing. Ils ont la vie. Bon, les a pressing. Ndeko Merlin, tango ozomona cage na ba ONG mususu basangani pona ku saisir procureur général ya cour de cassation sur la libération ya DG ya OVD na au Geoffrey d'abord libération wana pona yo ou juger en ndenge nini. Ndeko na ngai soki mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi yo cadeau fongola na misu na ye. Kokendela ngote fongola ngwa fongola envelope wana. Ndenge nini wana? Oh. Okoke pe fongola be eloko alobaki no apesi yango ante na kati. Nazo comprendre te. Soki mokonzi apesi yo cadeau fongola na kokendela ngote mais eza impoli na misu mokonzi ko fongola eloko ya apesi yo ta. Même mokonzi munda démontrer yango te. Apesi so envelope kombo bato kombo ba edika peni bazo bima. Na kati na ngo abimisi miyibi. Oui, on base en liberté conditionnelle. Les années. Tout baza condamné pour le détournement des derniers publics. Baza condamné pour finir qui moto na babala. Toi beta qui moto mbata. Bakangi bango pour ba yiba qui misolo l'état na dossier à 100 jours. Pour nani bati sigo Fulgence Baramos baza même dossier. Basamba na même chambre ba condamna bango na même chambre. Bake basala basamba mbala mo dossier moko DG Sokok OVD na fone point batiki ya fone agence wala basala la lutte contre la corruption et le détournement des derniers publics na ngoni tango ba okanga bato ba yibi bobimisi bango ngam na biteke ba yiba justice se condamna ki bango pour détournement pour ba yibi mbongo wa l'état. Agence ou la lutte contre la corruption, le détournement et blanchiment d'argent. Tina nango zaskoni. Tina nango nini. Yo moto auto beta lisolo état de droit. Na état de droit bisa miibe ba yibi biloko à l'état misolo à l'état. État de droit. Ça c'est quel état de droit? État de droit, justice se connaît. Donc beaucoup décourager même na bazouzi. Ce que je vois qui n'est pas animé par corrompre pas déjà OVD. Allez, mais si vous avez sali mosala à condamner moun bino boye bobimisi. Parce que la loi veut que ce soit condamné pour la détournement, il faut zongi ça mon bloc détourner. Bazongi si mon on a biso. Bazongi si mon on a biso. Bazozala kuna bazobela bela neti ba caméré banani bazozala kuna. Mais c'est simple, soko beli. Ba ken l'hôpital hôtel humanisme aux traitements de kinzo to kolongono ozongi. Yangwana esenga
mobeko est-ce que probabilité pe ezali pe que caméra pe lobi pe azwa mais motuna ngana rotuna ba caméra siko batikali pona nini pona dossier 100 jours bokobimisa no bango bobimisaka bango biso ba kongomani to mesana bongo ata moto abomi congolais ata yibi mbongo wa Congo ata nyokoli ba kongomani ba kosala ye loko te botika la mino bango ba bimana bango keboko saka biso te azala prison botika bango botika mo ba bima. Nous avons compris déjà léger botika bango DG Soko Kabimi DG Oveda Babimeli pour passer le miracle. Ils sont condamnés pour le détournement. Situation isolée dans la banque centrale ya Congo. Et comme moi ndeko na ngai makambo ekoleka na banque centrale du Congo yango na kotuna ndeko Félix Tshisekedi obakisa baba bozoyoka bozomona to bozomona te Kabila le père Mouzé on a le baramolimo na epe ma jamais na kimia molimo na eko tikalaka ko pema na kimia te ya nani yango ya Mouzé Laurent Désiré Kabila merle yozo luka ba problème aye awa ko mokonzi mboka asali réforme monétaire na 1997 to longwe na nouveau zaï to komi na franc congolais a koti kili a koti sikili na ba occidentaux franc congolais et perdre valeur na ngwe ça la l'économie dépréciation ya monnaie dollar et comme passia wa franc congolais là les kiti au lieu ba luka solution bazui mbongo ba franc congolais ba homo stocker en la banque centrale bazo stocker Mouza Koufarate akufi Kabila Joseph Faye akuti mbongo ebele na banque centrale na franc congolais Kabila abifo bazwa franc congolais ba injecté yango tunanga siko mama na likama sango asala nini akaluki 9 libanais soki 7 était 9 ba pesa bango ba 20 millions de dollars ba 30 millions de dollars ba ka oye ba pesa ba kongomani ba pousse entrepreneuriat congolais ba ke kozwa ba libanais entre autres moko na bango libanais Soficom. vous avez des preuves naza ko biso preuve liboso mokeba itonga leno mopandisa ngwa akoma yango yo mopandisa ngo luka mikap balokasa nyonso ya mokeba akoma yango oyebi eloko ya mokeba azalaki na moningane moko ya journaliste azalaki proche ya libanais wana ya Soficom libanais wana tuna oyebi journaliste akoma biloko ya lobi aje pomme te abengi mon journaliste ya congolais yaka na 20h na ndaku nanga ake na 20h ba osola bezoe Kabila koti ayebise omoni kende yebisa moninga no yaka su lobi na 20h aya lobi na 20h ba vai ba osola be Jeannette Kabila koti ayebise yo moko monia kende yebisa moninga no bato monia yebisa e amilu la porte Mukeba a été menacé ici à Kinshasa yango mona na limemi dans limemi na bitumba na e Mukeba a menacé ici à Kinshasa. Ba ve Fidèle Moussango, ba Chil Kadima, ba Alain Koyi, ba Paulette Kimuntu wana ba yebi lisolo na Robert. Ma ben abiso ba Kongomani, makambo e ko me makongo liboso to melaka yango to ko bata mapoto lingi ba cop. Awa, sikoyo mbongo wana ba pesa ki ba libanais. Ilaki mbongo fo bazongisa. Kino lelo bazongisa yango te. Ban falaki bazo ezala ko ba déficit bango Sophie kende bo sala Sophie comme wana bozo benga banque ba kongomani boyo kanga et ezala ki banque ezaki bureau d'échange ndenge bomona ba bureau d'échange ya bandeko na so ba kongomani ezebela ezala ki bureau d'échange comme banque et comme kasi na misolo wana masango akei de grâce mutombo za gouvernement baka ya yebi situation pas aki adjoint ya masango ayebi lisolo na kobeta yango biso ba kongomani kaka ba libanais na bayena eloko tiao bazwi mbongo ya ngai na yo na ba ndeko na biso ba congolais ba pesi bango ba komi ba patron ba beta biso mabe kaka ba libanais
bafinga bandeko na biso basalaka pa na bango mabe bafuta bango mabe epai toloba te bakomi bapuisa awa baye na eloko te na bauti liban bazwi misolo na biso bakongole na banque centrale bapesi bango bakomi bata mbongo bakomi na babanke mpona yasone mbongo ekongo ekenda pa baétranger Dan Getler ayaki awa même pas na $200,000 lelo Dan Getler aza na ba 6 milliards de dollars oyebi atu yango wapi ayawa bakutani na musée azwi exclusivité ya kotimula badiamant na Kasai apesi ye ti akoma na baminere na Albert Wima romoteka bakare minya Congo lelo 6 milliards 7 milliards patron en tout cas Ndeko Merlin, je crois que non, tout Zokoma déjà. Massa Moulongo, Nzamba Zamonene Koufite. Okolanda mbongo na biso pa ba Libano pesa ko ozongi sa na banque centrale. Okozongi sa mbongo wana, toko tika likambo yo te. Pe na ebisi Félix Tshisekedi na ebisi Général Kapsongo. Na ebisi Jantini Ngobila. Toko violer makambo ya confinement o toko marcher pour na mbongo wana. Ngo yekozonga kusani na ngo. Eza mbongo na biso. Babomba kiango bayebekani babombi lisolo wana ekotika la komato na tangeli o bato bayebi yango na bato bana pouvoir amunene bayebi yango Deokrasa Mutombo Zoé Kabila Jeannette Kabila toko bima na balabala pona mbongo na biso wana ko maseki kaka ba libanais wana ke notala sika bandeko na biso basala pa na bango na ba indien wana bako beta bandeko na biso bambata soko lobi abengi colonel soko lobi abengi général. Mais, ok, mbongo ngo pe ba komila bongo, mbongo kaka ya biso. Mbongo na biso moko. Te to rotika on na Pepsi Félix Tshisekedi Jantini Ngobila Kaso, biso to marcher pour na mbongo na biso. Et puis en tête ngamoko. Merlo Rozonga prison. Et so ina zongi pour na mbongo na biso. Mbongo na ya ngai ya yo ya 100 millions d'individus. Ba ke pesa ngo pa ba libanais. Poni ba pesa biso ba économiste ba bana ba yinikina te. Po ba kosa pe ba banque na mbongo à l'état apesi bango pour créer emploi entrepreneuriat local pour na refinancer ba kongomanya maele ba te ba kosa elo loko la Soficom pour na nini faye ba soka mbongo ya biso na banque centrale ba pesa libanais na sala banque pour na nini ye place a wuta ka ko investir ya ki na mbongo na été na liban ba ko pesa mbongo sa banque na mbongo na bango yo e maboko pamba ba mbongo na banque na liba ba pesi yo. Ndeko Merlin, je crois que notre toujours chité déjà. Moi, 2 minutes car par rapport, il y a 12 millions, il y a assemblée, c'est extraordinaire. Et puis, je m'en camoufle sous autres d'Arabatou na batu. Mais Kabound a l'obagi ligola 7 millions awa, a l'obi bangiba sous la G contre chef de l'État. Mbongo wane leke belé, tolongwe na 7 toke na 12. 12 millions de dollars pour une session extraordinaire. Boko que la Congo mawate batou. Yonga benga ba déshonorable, pas de baza ba honorable. 500 000 dollars pour voter le bureau définitif. 500 000 dollars. On a payé le papier duplicateur exact. Sorry, ba kati ba papier. Ba motomoko ina bika kominga ina voter mutubwe. Ache na isoloir wana, na irnoir. Ba roktanga yangote. To chake ba osala ba ke sala ba bulletin au sala sala ba imprimerie. Yango ba bulletin ya 500 000 dollars. Baza 500 députés. 500 000 dollars. Ba rotia yango or pembeni. Diamant cotoyo, cuivre, coltan, to cobalt. 500 000 dollars. 3 millions, tika bako, ça passe, 3 millions 500 000 dollars pour nous foutre à député dans la session. 3 millions 500 000 dollars. 8 millions pour une organisation matérielle. En tout cas. Quelle organisation matérielle 8 millions de dollars? Pendant que les enseignants vont foutre à matin, les minganga vont foutre à matin, les députés, professeurs vont foutre à matin. Bato bazo la de la bato ba obela coronavirus 4 mois ba futamite mais pour bato moko baza 500 bazo 12 millions de dollars pour un mois. Soit sur 12 millions divisé par 30 jours, ça fait 400 000 dollars par jour. Quelle dépense? Félix dans le discours n'a pas qu'il faut réduire rapidement les trains de vie des institutions. Oh ana moni angote. Oh ana. Amoni angote. 12 millions de dollars, vous blaguez avec l'argent. Avec 12 millions de dollars, vous savez ce que vous pouvez faire. Ndeko Merlin, je crois que
merci de répondre à l'invitation au brosser moi insécurité dans l'est n'engezo sous apport que insécurité dans l'est n'est-ce que tout na meeting aérien yo batunara mais bango na bino na zo baba tuna bato yo baza ba responsable la guerre na bitumba baliwa ya est na par exemple na Beni et ça guerre classique té que ennemi net ezaki M23 za kuna ba robeta ce sont des individus bayaka bakati ba na machette bakei babenga on en français guerre symétrique guerre wana sila on a posé pouvoir bale ça ba ya boité bana posé banda 21 aussi baluka ko ya balubima na Beni bayata na village mususu ata na territoire musuka na nord ki eza guerre moto senga ba service de renseignement aner na demi d'abord faut avoir les informations banani ba pesa bato na machete bazwaka ngo wapi so bakati bato bazonga bagenda kovanda wapi. C'est ça. D'abord, il faut que les renseignements militaires et civils soient moussal. À table déplacer état-major. Et ça, guerre le rôle à M23, tu bêtis bombe, bouh, bah, besoin si bombe té. Bazo kata batu na machette. Merci de commerler à répondre. Ngaine na tondi obotondi. En tout cas, mon numéro est là, Nassé, ou est-ce qu'il y a 76 wana, vous avez besoin de passer, vous avez besoin, il y a repris sa suggestion dans le conseil, comme l'anga wana, to benga wana, au rejoindre gloire bosobe directement pour aujourd'hui, tout ce qui awawa, ils essaient de prendre un koyambayo, tout kutani na mbala si masoko benga, oyebi kenga na yak. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission Oyoyo, to kutani prochainement. Je remercie l'équipe technique mon de travailler na bango. Ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.